Mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, mbote na bino partout bozali, bino to mesa olanda ngai. Bandeko, soki na ye lisusu, comme d'habitude, devant vous, pona makambo ya Nzambe, koloba, pona ba mama o baza na pasi, pona ba mama oyo yo baza ko souffrir na ba bête na nzoto, ba mama oyo ba bête ezotambola bango na mutu, ba mama oyo basambelaka mingi na église ya bima. Naza pona ko critiquer bima te, naza pona ko critiquer basali na Nzambe ya bima te, me na yende koloba oyo ezoleka na ba mama ya bima oyo ngai naza koyamba. Pona nini, pona dernier mi-temps, ba mama na batuninga soki ba bete yango bazwaka bango na bima to bazwaka yango wapi. Alors nalobi nayebi te. Naboyi kokotisa ba conflit entre ba mama na église ya bima. Bandeko nanga bino tozolanda ngai. Kozalaka fanatique ya église te. Kozalaka pe fanatique ya pasteur te. Zala fanatique ya parole de Dieu. Ezana bato ebele bino bokomisi bango ba pasteur. Bokomisi bango ba sali na Nzambe. En fait ba bengama te. Bazape ba serviteur de Dieu te. Mais bino bengi bango ba sali na Nzambe. Peut-être zape faute na bino te. Mais faute ya nani? Comment yo kosala 10 ans d'église, to 15 ans ya souffrance, okangama toujours l'église wana. Soko moni 10 ans, plus de 5 ans, c'est trop. Souffrance ici la raté. Okendike pa mosala na Nzambe, po mosala na Nzambe na bikisa yo. Et loko malonge zate. Mais tu as cette liberté de changer d'église. Ozana liberté ya koluka et pas yo koluka ozala sauvé. Bande kunanga nayambi plus de 15 femmes et au moins à peu près 3000 bali oba utana bima. Na 15 femmes wana au moins plus de 10 ba souffraka ba bête na nzoto etamulaka bango. Na banda nanu na mama mususu onayambaka je crois entre 2014 et 2015. Au départ, na tsaka ngoka te. Mais siko femme moko penza auti ko tunanga bi non papa. Tango to so na yo. Eloko mo yelinga yi. Tango lobi nanga ke oyamba pe basi ya bima ba belaka ba bete yo tamla ba na nzoto na mukongo na mutu surtout tango ko la partir à 22h. Ah, papa na réfléchi ndenge mususu. Bango oyo lobi wa na bima, mingapi na uti na bima, ngapi na yiba mususu pe uta na bima, bazana bakawana. Alors, nazwa nanu mama liboso to solaka na ye. Mama liboso to solaka na ye, nabi na ye, mama oye komona nga pona ni. Abina papa, en tout cas na souffrir mingi, na sali 12 ans na bima na malade na ngai, mais baza ko bondi la po na ngai meloko mo ezo simbeza te. Naza ko tinda mopanga meloko ezate. Na tunie mama pasi no eza nini. Abina papa pasi na ngeza na mukongo. Na mona ka banyami tamula nga na nzoto. Ekota nga partout. Mais ezo silate.
banyama musu ba matilanga na mutu nazo sentir penza mais nazo mona bango teza banyama moko invisible mais ozo sentir que ba fourmi ezo tambulo na mutu ngala lobi est-ce que ba délivrer ki yo abi oui mpa ba délivrer ngai ba 4 fois boye na bini ma sœur ba délivrer mutu mbala moko ba délivrer mutu ba 4 ba 3 4 fois ba délivrer mutu mbala moko oyo kute na bango baza basala nzambe te ngai atake pasteur na yebisi yo baza basala nzambe te sikoyo nde oyo kutana pa musala oyo kutana na musala nzambe. Alors yebisanga ba délivrer ki ndenge nini mama na yebisi ngai ayebisi musala nzambe ba pasi nyonso oyo yamonaka après musala nzambe soki musakoli apesi ba psaume na yebisi mama na ngai mama mais musakoli za pasteur te mais musakoli za pasteur te yo moko zo ba dija aza musakoli mama lobi kasi ayebisi nga ke papa leki na ngai tosalanga mabe na tata mwasi na ngai tout ça bandeko bolanda nga na bokebi nyonso na ye pona ko critiquer mutu te mais na ye pona koloba vérité oyo nga naza ko vivre na ba mama oyo nga na délivrer ba uti na bima alobi mosakoli alobi tata mwasi soki na nani mto asale mabe ngai ma sœur yo kepa na ye pona ko luka lobiko ou bien pona ko luka ba yebisa yo bandoki o bazo sala mabe o debe biso la kandi nga bino ma sœur soki pa musala nzambe abandi ko yebisa yo noko mto sala nga boye tata leki mto sala nga boye tata mwasi mama leki ma sœur aza musala nzambe te parce que makambo oyo azoloba na yo ekomema yo na division na kati ya famille o banda ko yina batu mususu oyo bazana bo bandoki te mais lokolo yo zana confiance na ye ondi makambo ya lobi okoti na conflit makasi na kati ya famille na yo ezana batu nazo yamba o bauta pa ya defend nani mama oya uta okufa abosela utu komona ye oya komba na batu ya bima soki oyambi bato basambela kuna il faut s'attendre na makambo kindoki kingandi mutasalanga bo alors ma sœur soki tana mosala nzambe ozo yebisa ndenge wana aza kolembana ko délivrer yo ayebi délivrance te yango nazo mema yo na makambo oyo eza na nzela te Bible eza ko interdire biso na Actes des Apôtres de dire à quelqu'un c'est un sorcier. Ça c'est la Bible. Alors tant ya zolo bana yo ngana yebiso ke aza mosala nzambe te ayebi rien. Et en plus abandi ko pesa yo ba psaume. Psaume 2, psaume 5, psaume boye, psaume boye. Mais na yebisi yo mama wana tangu azo sambela ba psaume mais oyebi ka so bilanga ona mutu. Soka yo ka psaume boye pa albi ko psaume boye pa albi ko Même si maman yo bien. Au monde ba psaume so baka wana oko sambela ngo 20 ans o changer te. Mutu moko te asambela ba psaume wana abika. Soka lo bino abika akosi ba psaume te biksi ete. Natuni ma sœur ba psaume za nini? Ma sœur, ba psaume wana zo sambela la plupart eza kolela ya David. Eza biloko ya David yo za na droit ya kosala yango te tangu ozo senga délivrance. Tangu ozo sala délivrance, faut osala prière na yo. Et à la fin, mosala nzambe fa lo bana yo osala supplication. Adoration eza prière te mais akolo lo bana yo osala ba adoration ba louange soki et délivrance sili. Ma sœur, ezana bato nzambe apona na nzambe apona te. Ezana bato pe misusu basala ba cours biblique te pona kozwa ma formation ko yeba ndeni ya ko interpréter parole. Mais le coup là ya yebi ke yo yebi na yo te alobi no likamoko ke mama leki na osala bolobi on dirait na mona ke na ndoto azio pe siko place wana abani ko expliquer makambo ezanga tina alors que yo za na besoin de délivrance. Ma sœur, pa psaume eza ba prière na yo te.
Tant où yo ça la délivrance, bazo ça la délivrance. Mosali na nzambe, soko sali yo d'abord kir dam. Bandeko ser moko auto benga ngal bi papa, mosali na nzambe moko aleki na Kazarema, alobi kir dam c'est diabolique. Na bine mais aza raison parce qu'il a habité. Bino mto moni pasteur mais songo na lobi na kaza pasteur te pa nga wanga na te parce qu'il a habité. Kombo na kirdam ayebi yango te yango na zo ko interpréter yango c'est diabolique. Amen non? Kirdam eza diagnostic. Un simple diagnostic. Diagnostic eza nini? Soko ken hôpital. Au moins aller musuba ngo sala yo intervention chirurgicale bala li sopongi. Au moins attends musuba to na yo est-ce que ozalaka eza ba terme oyo mususu na bosani. Fragile terme moko bona bosani ngai. Alors docteur abana kotuna ka yo pona ayeba ndenge nini akoko traiter yo ndeni bako lalisa yo. Docteur akotuna lemso est-ce que na famille na bino bobela ba tuberculose? Est-ce que na famille na bino ba benga kango diagnostic ndenge yango pe? Tango mwana nzambe yepa na nga. Toso na ye na koyebisa ye que ma sœur, je suis pas là pour te condamner ni te juger mais pour te sauver. Na kotune par exemple que ma sœur, est-ce que yo na vie qui n'a pas nganga? On a kenda. Est-ce que na vie na otambola na mibali belé abi oui? Est-ce que vous en avez battu oyo boloba na te, il fallait se réconcilier abi oui? Mais pourquoi est-ce que vous la prière à David? C'est clair, tant que l'objet n'a déjà dit que ma sœur na vie na yo ma porte d'entrée ali. À partir de la porte d'entrée on a to ko sala bo. Et puis ma sœur yo ko sala sorte ceci ba prière ya yo o ya passe ya yo. Mais yo so ko sala ba prière ya David. Ah. Mais ça n'a pas de sens. Soko sala ba passe yo monaka. OK ko luka pa musala nzambe délivrance abani ko peso ba psaume ndeko nanga ya mwasi ndeko nanga mobali yeba ke tu es en face d'un aventurier. Mais parce que ça ne se passe pas comme ça. La délivrance. La mission de Jésus-Christ c'était de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, de délivrer les captifs et de guérir les malades. Donc, ce qu'on l'a dit, on a déjà qu'il y a une différence entre délivrance et guérison. Délivrance c'est le mususu, guérison c'est le mususu. Mais hier, on a dit bien noté. Mais David na Bible ça la scandale. David a boma. David a kinana basi belé. David a boma atinda mobali abatu akenda gerba bomaye. Uri poise Barsheba, maman et Salomon. Alors, tant que boma mo ane Absalom. Tant ye mo uta aslaka tuba boma mbali wana nzamba yebisa kaike liwa ekoya pe na kati ya ndaku na yo. Tant liwa na ye na ndaku na ye mwana mo se ba violer ye. David était perdu. Tant que David a kolela na psaume azasuna molimo santo te. Bandeko, boye ba basala nzambe à partir ya ba verset biblique, à partir tango so anaye. Na ko pesa mnoko ba verset biblique oboko tanga na ndako. Na 2 Samuel 1 15 à 16, David donne l'ordre de tuer. Dans 2 Samuel 4:12, David ordonna la tuerie. Dans 2 Samuel 5:13, David prit encore des concubines et des femmes. 2 Samuel 13:37, on a David plaira tous les jours son fils. Dès qu'on a un verset biblique au tangi yango, c'est à partir de cela, David commençait à faire des prières, des confessions. Bah prière monsieur yo sala on confession à David, et ça a yoté. Mais yo sala pourquoi? Yo ko sala confession à David, et ça yé kolela ya David. Yo commission ko ya yo tiki makamuna yo, ozusko ya David, mais ndeko nanga o guérir ndenge nini. Nzambe. Alors bandeko nanga. Na bandisi ko expliquer ce que yo mama. Na yo mama so ke na 1 Corinthiens 6:18.
L'apôtre Paul fait une distinction de péché extérieur et de péché intérieur. Il faut expliquer quelle différence y a-t-il entre péché extérieur et péché intérieur. Ce qu'on expliqué au moment où on a péché intérieur, on a deux péchés volontaires, les liens sexuels et l'occultisme. Alors, tant qu'on a péché involontaire, on a les liens héréditaires. Si comme ça, on a yebi, abani ko expliquer yo, abani ko lobana na lien sexuel, au côté la Apocalypse 8:2. Na lien na occultisme, au commun na Lévitique 19:31. Psaume 6, 27 à 28, Psaume 56, 7. Tant qu'on quitte ce qu'on a les liens héréditaires, on a nombre 14, 18. Si ko yo mosala nzambe na délivrance na ye ako se basé na oyo première étape. Ce qui première étape oyo asilisi yango nde akokende sikoyo na deuxième étape ya réconciliation. Biloko nyonso na posa nango c'est un processus pour moi na nzambe akoma délivrer. Oyebi ke tango nazo expliquer sœur wana likambo délivrance c'est la CP la lui papa. Oyebi ke na kubika déjà ngabi me kasi délivrance yango ma sœur o ba osala weza ba délivrance te. Alors, nabiloko yo lobeleye, on a sali yo, na tuni yo, et bimi awa. Si qu'on a faire comprendre que prière y a lien sexuel et ça moussous. Prière y a occultisme, qui n'a pas banganga et ça moussous. Il y a les liens héréditaires et ça moussous. Et après si yo, après délivrance, donc na guérison, na kolabana yo, comment se comporter après la délivrance. C'est un processus, ça prend du temps. Alors, bandeko, ba maman va y pa nangai tangu na mimi ba on a procédure oyo ba maman so babika mais siko na zana maman musu na Belgique il faudra que ne sukuna maman na mi papa ngai na sana bima soki 17 ans mais papa ba niama so tambula na nzoto tout ça niama soko alongo awa akeba ibo soki ba kena na ke ba sali opération koto yo niama ona alongo akeba ibo soki akeba papa combien de fois ba délivrance et le comme côté. Combien de fois basakolo basimanga papa et le comme côté. Tant on a posé maman la question, abi mais papa ndenge so papa nanga baloba nanga on a nutinga mais parce que ba yebité. Mais bon ba yebité musala mo kaka pasteur on a zandoki kingande zandoki tika makama kindoki lakisa mutuli loba. Tika makama kindoki lakisa mutuli loba ndeka bikaka. So amoni pasteur wana liki bango oye pasteur toyebi ya zandoki omoni mama leki na yo na zabo ngani ce n'est pas ça au moins na nzambe azoluka mwana nzambe azoluka délivrer ye tika makelele ya kindoki tika mundoki asala musala na ye yo pesa musala na yo bandeko ezo pesanga mawa nazana mama mususu lisusu abina ngabe papa banda na kota na bima nazana ngwawa papa me moyete na kolala na komona musala na nzambe na kotuna musala na nzambe mais papa na pourquoi nazomona yo te ozomona Jésus ozomona Jésus papa na lalaka te tangu nazoto kota na YouTube avana mona yo nzambe alakisinga yo 3 fois na yeko mono ya mwana wana bengi yo papa na yeko benga yo. Tangu na tuni ye ndenge basalaka ye ba délivrance azo expliquer ka ndenge ya mwana mwasi susu yo ba pesa ba psaume so combien kotanga ngabi mama na ba pasi yo zolo ba oyo zo mona oyo bazo pesa ba psaume mais baza bitema be siko yo psaume posa na ngoni psaume za David eza ko la David posa na psaume nini psaume eza okosala yango soke salike obondela pona yango mais ce n'est pas que yo zana besoin de délivrance ozana ba masumu oyo baki na onodo batanga supposons que okepa nganga osali alliance oyo yo yebi kutute otikela kosala pa nganga siko yo yepa ya mosako soki nini ba délivrer yo albino tanga psaume mais ma sœur obliger alliance oyo to sala pa nganga te alliance oyo to sala pa nganga obliger ngote yo sali prière ya David obliger ngote na les malédictions héréditaires ceux qui basala consécration pas à Satan
Mais il faut briser ces consécrations. Il faut couper tous les liens sataniques qui te lient avec le monde des ténèbres. Mais c'est la prière de David. C'est une contradiction totale. Ba mama ya bima. Na critiquer l'église na binoté. Mais batu na bino obazo ya panangai, c'est regrettable. Mosu soya ki ya walu, mais papa, ngai ba toni penza ba bête so bimanga na nzoto. Osambila ka wapi? O papa nga sambila na bima. C'est depuis que mais papa ba 15 ans. Ah. Ba 15 ans Omoni boli bola monté oté. Mais ko nekuna osani masé. Mais puisque lobi ozo mona bola monté, ke ozo ko sala nini kuna? Na Bible oh église boy ya bima na Bible ezate. Oh église boy ya ba délivrance ngane na Bible ezate. Bible azana besoin ya makamona te, nzambe azana besoin ya makamona te. Nzambe azana besoin ya mwana ye o ayibili loba. Jésus-Christ a dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais ma sœur, Moussou soyez, awa, outa na bima na ba bête na ye, atin na rappel sous moto. Abi papa somi na ko lala ko, na mona ka. Na ma sœur parce que vous en a péché. Kotinda moto pa ndoki. Et ça biblique te ma sœur. Bozo kutana ba ventiria bato ba bini lo baté, mais c'est ça biblique te. Na ko pesa ba verset ma sœur. Lukila na verset moko na Bible na nouvelle alliance. Hein? Na Bible te na nouvelle alliance. Oyo ba apôtre Jésus Christ batinda moto pa ya moto. Lukila nga o mona moto na ebi nyonso o mona moto ma sœur. Alors so mon kaka pasteur azol lobano makambo tinda moto c'est un aventurier de mauvais goût. Net ba faux pasteur baza son appel d'histoire. Ba ibe le côté, ba ibe Bible te. Et ndena zolo ba boy ba ibe Bible te pa na ba chat mbete, mais ba ko ndima bako lobana yo pa na ba lobate. Pasteur oyo ngana zo ba makambo so ba chetembe lobana ye abenganga. Et soki abengi ngai na ko yebise ki a ibe Bible te. Soki a chetembe na ko na YouTube na ko loba ko bona ye. Ou alors, ce qu'on a allez na YouTube, allo baki makamanga zo beza le kuta ngana ozongela ye. Fini la récréation. To ko tika kabana nzaba ba continuer comme on a toujours pas cité. C'est comme yo que l'église boko boy, ba tio le boko kwei, ba tio musu le boko kwei, ba tio musu le boko kwei. Si 7 sortez de cette église vite. On ne programme pas le Saint-Esprit. Ah, ba na nzambe. Biloko na Bible zate. Ke batandi ba to ba cha ba le boko. Place bon côté Zali, apôtre Paul abik simon na nzambe alobane ke noko na yo tata na yo mama leki na yo muta salo mabe imta zo lokayo na Bible zate. Mais comment bino bondima bilo mo ezana na Bible te? Ça sont des bêtises. Awa nazo lo baboye Jésus a dit à la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Na Luc 8 43 à 48. Déco. Jésus-Christ a dit à cette femme, va en paix, ta foi t'a sauvé. Ce qui yozo ya pananga. Zana foi que tant na zona pasteur Jacques Dinabanza ngana ko bika. Nako lakisa yo ndenge ba délivrer ka mutu. Nako lakisa yo ba passion zo salo na nzoto ndenge ne koko sila. Basi nso ba bima ba panangai. Ma de sila. Ceux qui balibent ça le témoignage ba ko leka ngasa na ba komona bango. Na sa ba komona bango tout. Mais ça m'a mingi. Et ça m'a mingi. Ndeko nanga tika ko false la ba false na makamuna nzambe. Soko yebite tika. Soko za musala nzambe te tika ko amburiye ba na nzambe po bazongo na pasi. Oko lo pesi ba mutayeli ko lo bana yoke papa ngana za na kinaipa nganga bana na kinapa ngana mona zito nga bien te yo pesi ba psom. Ba psom po seleni. Ba psom ngana po seleni. Or, il faut qu'on brise alliance entre ye nanganga parce que la Bible interdit ya kokota na périmètre ya nganga. Jésus-Christ a dit dans Jean 14:6, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire le chemin de la victoire. Mais yemutu ayeba kite na bobungi akesikoyo na chemin de la perdition, chemin ya liwa pa ya nganga. Parce que nganga aza serviteur ya Satan. Biloko oyo zana nakata nzoto eza ya Satan. Bible bien sur Marc 3 4 23 à 24. Jésus-Christ azoloba, Satan peut-il chasser Satan?
est-ce que biloko yo zango na nzoto ya mabe ya satana nganga aza mutu ya satana est-ce que ya ko benga na biloko na bango? Et Jésus se dit, si Satan chasse Satan, c'est que le royaume du diable est divisé. Or, Jésus se dit dans Marc 3, de 23, 26 et 27, que le royaume du diable est uni au mal. Cela veut dire que Satan nganga ko benga na biloko Satan te. Ils ont la Bible. Alors, si comme moi nanzamba zo epsa que famille nanga ba manga pa nganga. Ou bien akina kotika kamara nanga pa nganga. Ou bien ngamona kidai pa nganga. Asala alliance moko ya yebi kututi alliance ni ya sala. Ba pesa ye démon moko alandaka ye toute sa vie. Soka briser alliance onate. Siko ye pa na yo, olo la kisa ye ndenge akoko se débarrasser. Na eloko wana, yo ozo pesa ye psaume. Comment koza mutema be wende konanga ye? Comment koza mutema be? Pourquoi ko lobana ye te ke na yebi na rien? Yo zo pesa psaume. Asa la psaume ni. Ndeko nanga, pasa la psaume ni. Ndeko boko sambi sama. Boko sambi sama. Nazana mama bimba zola la te butu bimba. Nazana mama mususu awa. Tango to solo na ina osela kiri dam to so papa sili. Tango na uti voyage na zongi avant na benga bi papa. Oyebi ningo manaso ngamba question wana na zolo ba vérité na ko sate. Tango kaka na lamuki dimanche na kina église na biso. Bazoka mwanga mende nini boy andene kumiki toko boy andene boy ay papa le fait que y a vérité na musala nzambe to na solo la biloko ebele bimi na banzi na pesa un exemple boko ya mama ya 78 ans mama wana Équateur ay na fabi pasteur bondela ka ponanga nzamba la ki singa yo na YouTube na bandoto atambola na chaise roulante balobi na yako kini sukilité na ba docteur. Tout ça la prière. Mais je me suis maman a décidé papa, faut y aller le boko. Ngama va tout ça habiter papa ya ko le boko. Na moyen sur la kobaki, na sali oya le baki. Na tie le boko. Na bondeli, na lobi o eza na Bible. Un mois et demi maman na zo be ngaza na Kinshasa. Ay papa pasteur, na lobaki na oke ya ko le boko, na za na Kinshasa. Continue à la prière pour na koya. Ndeko, yo il faut en foi. Il faut oser la foi. Mais ceux qui osent la foi, ils ne servent à rien parce qu'ils n'ont rien. C'est tout comme yo mo na nzambe ozo la prière et la volonté ya nzambe te. Ozo tinla ba moto. Mais yo belaka. Na Hébreux 10:30 balobi à mon vengeance. Yo lingi ndengona te. Jésus-Christ na croix. Azo ba bien. Pardon leur car ils savent pas ce qu'ils font. Yo sikoyo kotindaka ndeko okosala lemsu 15 à 20 ans omona no bola muté. Bandeko na ngai nzambe pa molabino vraiment na tiki bino mais soki ba oyo ba ba contacter ngai soit ba sala nzambe soit banani na makambo na lobby naza na 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89 bandeko na lobby likamabe pona binote mais na critiquer pe église abimate mais na lobby vérité na ba oyo basala ndengo na ba yebi ne ko délivrer mutute ndeko nanga foko tika soki possibilité osala cours biblique ezali esengeli osala cours biblique pona o changer mais sozo continuer ndeko na konyoko la bande na nzambe bande ko nanga basi soki ba mususu be ba monaka ba bête ndenge sala ka bango ndenge zo continuer ko sala banya mususu et je suis à votre disposition vraiment nzambe apambola bino et à la prochaine occasion merci beaucoup.